va bien. Tout ça. Non, bien. Mais oublie ça comme audio dans la réalité. Jamais coutu. D'accord, d'accord. Après, on a fait mon petit frère Nanga Noko. Il a conduit par la personne qui tambo. Qui n'a dengue, avec le bima, on peut me saner des êtres. Moi, je suis là. La fille de Thomas Gabi. Mais le bouquet du bal, vous avez un bisou de ma maman pour tout dire. Elle a dit maman Tika, bisou du bal au cou là. Et ça, maman qui est très bango, on a fait ma camounios. Je me donnais pour la caca, le quoi va inviter. Comment bien va parler? Bien, tout ça, il y a un mois à dire le coup là. Yes. Mais on a fait ça, attends que de Thomas ici. Du bal à Wana, et on connaît musique. D'accord, ça va bien aussi au chef audio naie pour créer papa moko boye. Pour créer mutu moko boye. Loko la bino bana baso ko ana photo, omoni bino ko bana photo. Ya ko so mona, so ko moni de ko ma kutere de ko mona photo le tinga. O finga ngai we ba wo. No ba photo wana isile sasa. O finga nga to kutere na ka. To kutere na yo na chateau rouge. Tata moi ça la kela kiribala oh ma bé. Est-ce que bozo yoka yaya? Otela nga ba j'aime. Est-ce que bozo yoka ta d'accord? Yele oh. Le karma existe na mutu nyoso. Posta basali vidéo na Belgique andi na bandeko bazaki na bango fike bino ko vendre kimia ba ese ba mida. Pourquoi à chaque fois que nous sommes ma bande? Pourquoi Belgique oyo lelo bino bozo traiter que soi-disant abomaka mabala bato oyo ye a contribuer ne azosala aboma yango. Pour la kisanga libala ya sila oya balisi bana na yesu akisa bino bobenga bana wana encadre bango na théâtre oya balisi libala eumeli libala ya kuza sir bible ya ngoyo muchina dia yesu kristo njingamba nokweyo nazoloba koyo bible ya ngoyo kuza sir mabala nyonso bebi ya kontribuya na balibone na bata maboko yele le karma existe bo tchela nga ba j'aime la famille. Maman okay to bandi ya to bandi okay. Mais maman est ya yeda Costa soka zaki en fille. Ne ba le salamati pour akulinga mosa da Costa wana te akulinga yete. Aki pe kulinga yete soka zaki en fille ndi salamaka te. Le quoi passe à Koufaki? Alors, ma guinée, quand il va à l'intérieur, il va passer c'est bon, bon, sur les bombes uniformes et des batailles. Ok. Sur les balles de Koufi, en tout cas, avec les raisons. Ma bombe. Bon, ici. Aliga Koubaïsa. Comment on a dit mon rabat? C'est ça. Et ça qui est côté, hein? Ça pour le monde, on a TikTok. Moi, avec une arrive, ça va. Il y a qui histoire d'une sur bien. Dès que tu commences à parler, il y a aucune musique. Voilà, tu as commencé à d'abord ta propre. Bon, bah, par là, on va éviter. On doit compter que nous avons Belgique. Bah, dépense, nous sommes ça qu'on aura Belgique. Combien de bana oya so balisi? Si la ta conduite mariage, oui, et ça, mariage à un bêta, oui, pour parader. Quoi qui va nous ça m'a dit aussi là. La coquille au ben à cause de Tito Vanda. Tu vas sur vidéo, va t'y démarrer. C'est un massif.
nzambe akotaka nango azelaka masumu mingi oya kokolola saka biso sila kozopekisa motema ya bandeko na ezobima yo nde ozotinda tendresse yo nde ozotinda zuma yo nde ozotinda miss lolo yo nde ozotinda yagola na babishop na bandeko nyonso tous les bali des idiots et des idiots to bazoba tout autour na kongo basensi oyo nyonso to bazala na bengi yo bokatela suma video oyo suma zala sincère na vie ntango bandeko no basi lokola yo bokoma olata liputa akata bana basi ntango bandeko na basi bazoloba biloko oyo ya mabe diffamation outrage mpo na belle suma oza témoin oza na témoignage nayebaka te soki libala wana oyo osala nayebi te soki ezali mariage civil religieux to coutume. Ça dépend de l'ère où vous allez partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Koulou, toi famille Bota, mon bal toutou, ya Bomanazolo, ni beauté ni éclat, na landa Yesu Masia, parce que Yesu azaka na beauté te. Finganga elongi mabe, finganga osa kitoko te, naza leki ya Yesu, parce que Yesu, Bible et lobby, ni beauté ni éclat atikala kozala kitoko te mutu azala kitoko koleka biso nyonso Satan ange de lumière mais mabe asalaka tochaye maseke na mwindu elongi mabe. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Active Final Télévision. Merci beaucoup na ba abonné nyonso tout ya Active Final Télévision. Bon continuer toujours kotala chaîne na bino oyo ya kitoko to pesa bino parce que awa ezali toujours ba news ya Mama Belle-Vie. Émission na bino masolo ya Belle-Vie et bandi. Masolo ya Belle-Vie et bandi émission na bino présenté par votre humble serviteur Jerry Kobetox, Papa Koulou ya famille Bota. Émission ya masolo ya Belle-Vie et bandi. Benga muninga soko za na laptop bota la bino mibale. Benga muninga soko za na palin na écran munene. Kasi ezala kaka bino mibale bozota lango to mama talisa papa to papa talisa mama émission masolo ya Belle-Vie kandi et bandi. Merci beaucoup na autorité morale mais c'est M pour appeler biso opportunité à chaque fois bon mon na biso na banda kuna bino to za na pona ko saila bino ba actualité nyo surtout etangami ya Belle-Vie kandi et puis ya ba artiste et comédien mususu to pesa kabino toujours yango. Merci beaucoup na bino tout ndenge bozoya ko commenter nazo mona ba commentaire na bino. En tout cas famille Bota Belle-Vie ou rien to satan na likambu na mutu te. Belle-Vie kandi aya na internet ite pona ko tout kamite ya baninga mais mission na ye ezali ayaki pona ko sala musalo azo sala lelo même si azali combati mais jamais abati parce que azana Yesu Kristo oya yamba comme mokonzi pe mobikisi azali fille ya température 40 te azali fille ya vata vata te azali fille ya mulanga munena masanga te azali fille atambulaka na makolo ya Nzambe. Alors bandeko nyoso bazali ko bundisa Belle-Vie botala ba vie na bango 3 ans 4 ans plus tard. Mwana Nzambe ba bundisaka eti
Merci beaucoup, la famille Libota, vous êtes de partout. Basi à Londres. La maman chérie à moi aussi. Maman José Moussabus. Aminata Toulonda. Maman Claudine Bokatola. Bibi Chiesanga BBC. PC la mambote pa ya papa. Bon frère. Maman Fifi Makuta na États-Unis. Famille Libota boza de partout. 100% famille Libota na TikTok. Pesibino mambote belé. Maman Anima Longa na Montréal. Na évité azomona na te azoyoka na te. Famille Libota toujours on est ensemble. Sœur nanga Anima Kwakala tuta bangodi. Bayaka côté que la yoba voice pour bazalaka na nzala bazalaka batu ya nzala o lesa bango bafutela bana ba classe bana bazoba na ba école te mbongo ngope bokola na ngo mibali ikambo ezao. Voilà, famille Libota, papa Kouroutou na bino yeyo jouer de Belvi Kandi, jouer na bino ya famille Libota. Soki na lobi boye c'est que mbaramoko to bandi masolo wazani ni film na biso mariage truqué. Batu balobaka Belvi Kandi asalaka ba film, on dirait c'est comme si ezaka ba film moko boye ayebi likambo koleka boye likambo kosala boye. Mais Belvi Kandi asali film mariage truqué, pas mariage payé et ça la vie va comédien. Ce qu'on bat pas le baquet, a bêti l'histoire de mariage, non, Belvi Kandi antikana ina. Cinéma, tout théâtre, c'est dans le temps et dans l'espace. Bon, on a moi cours mouké par correspondance, Zouabi qui dit, Zouabi qui, au coma cours par correspondance. Cinéma, c'est dans le temps et dans l'espace. Pourquoi c'est dans le temps et dans l'espace? Scénariste ignoso, dramaturge ignoso, keba yengaye. Même si vous avez dramaturge, j'étais dramaturge à Zanay. Dans le français normal, les alliés écrivaient oh le bateau va komaga, va filmer. N'engé va musicien va parolier. Parolier, ok, vous avez parolier. Mais ça peut être chanteur à musicien. Mais ça, mon Dieu, ça comme un gars, banzé mu maemba kate. Neve na so wazeka banda ko sala, mabanda ko yemba te melelo ayemba. Donc, mutu akomaka ba filme, scénario za ko mususu, dramaturge za ko mususu. Dramaturge a s'appelle dramaturge, a s'appelle scénariste, a s'appelle script. Donc cela veut dire théâtre dans le temps et dans l'espace. Tant que ça la film na yo, yeba to na planète ni. Exemple chéri comme to ça comme un film. Ayebi que to na planète Terre. Donc il faut ça la makambo ça la planète Terre. Wana cours par correspondance à ina. Tant balobi sikoyo c'est dans le temps et dans l'espace. Espace nini oboza. Toza l'espace nini, planète Terre. Tani toza na 21e siècle. Oki ko ça la biso ma siècle leka peut-être o ça la film la section de makambo leka oui, mais na ba kilelo na 21e siècle. Faut ça la makambo mususu pe o zo leka lelo. Donc cela veut dire on a belle vie. Et puis, la Kemba, on a moi papier, il n'a pas biso. Metteur en scène, c'est lui le premier téléspectateur. Un artiste, il faut azala observateur, il y a nature. Au moment où on a théâtre, à la bar. Au moment où on a théâtre, na vata pour ça bien c'est pas na balama tembe. Au moment où scénariste, ma talana. Et au moment où on a inspiration pensate. Belle vie, ndaku. Boulot, ngomba, église. Parce que il faut se rappeler, t'as à observer nature. Donc on est à par correspondance.
Belle-vie Kandi, mariage triqué, peut-être mariage l'histoire. Non, le théâtre, c'est dans le temps et dans l'espace. Mariage triqué, bon, famille Bota. Bon, mariage triqué, maman Belle-vie Kandi Poutine. Et là, on a gagné la racine, là, et ça écriture. Ceux qui ont joué, si là, ça monopied. Monopied, cela veut dire, je vais le colombo encore. Alors, monopied, donc, si là, ça jouera le colombo, soit mettre à la droite, ça met à la droite. Soit mettre à la gauche, ça met à la droite, à la gauche. Mais Belle-vie Kandi, elle incarne tous les rôles. Parce que, na ina baebi sabiso, un artiste doit incarner parole nyonso. Même si baebi so jouer fourmi, il faut jouer. Parce que théâtre, ezali, vie réelle, sur scène. Alors, mariage triqué, famille Bota, bon consommer. Consommons belle vie. Avec force, avec modération. Consommons belle vie. Consommons belle vie massivement. Dernièrement, pour un nombre de vies. Ba vie oyo, biso to mona mo muke oyo. Pas si là, eza. Pour ça, on peut. Eza problème. Ah non, il faut finir. Ah, eza le kola bino, boja si là. Adversaire à belle vie, donc qui ça y est. Mais pour critiquer, critique normal, pas des insultes, comme des idiots, surtout, tout autour assis là, mais moi, je critique si là. Na musala na ye, na ka critiquer au moins la maman ko ala taki, et la maman ko eza et kutu na koti na bukel. C'est on les a ba moko bidon bassesse. Donc critiquer si là ah. Donc cela veut dire mariage triqué oh bah de connaître c'est non to tombo la vie, to matisa la vie, total la mariage triqué lobby 8e épisode de Kotaki. Et le 9e épisode, lobby kuna 10e épisode, nous c'est l'industrie à cinéma. Na baneli di susu. Belle-vie Kandi c'est l'industrie à cinéma. Ba film ezaka na tiroir. Soki oyo esili ba bendi kaka oyo ba pesi Tony le défendeur. Ba pesi soit Gelor Kimbimbi. Bocha ya mwana mesa boko tisango. Ba film monsieur ça asa tourna. Et vandaka wana. C'est l'industrie du cinéma. Pas ya Belle-vie Kandi, c'est le professionnalisme et l'organisation. Musenzi azakunati. Ba senzi bazati. Mais ce qu'on tali et pas ya serre na biso aussi là. En termes na on dit entourage pesa bien ba tu nini ozana bango. Dans le but de bande ko nyoso basa pemeni ya serre na biso aussi là bazaka ka ba senzi te mais azande na ba senzi ebele. Ba senzi o pe ba yebi musala te o ba okosa e. Na solozina na mona mutu na batu tout bantu asa na sosi la muta lekinga na capacité artistique azati. Ce sont des mikala, ce sont des jalelo. Donc cela veut dire mariage triqué to consommer film na biso mariage triqué. Famille Bota moyen pour soutenir Belle-vie Kandi ezali consommons Belle-vie avec modération. Consommons Belle-vie parce que hier les loyo aye ko valoriser théâtre congolais. Bande ko baleka na émission a balobi yango batebele ba siliki. Il faut to lobango, il faut to za na clair. Belle-vie Kandi azana pourcentage o ya valoriser théâtre Congo. Si la zana pourcentage dimilitrophe o yo pe azo kosala ke à valoriser le cinéma Congo. Pour ça, on a dit aussi là, Azali Belle-vie à lobby, Toba Télé Malab. Voilà. Ah, ça m'a fingate, ah, ça critique.
soki Miss Lolo siliki, soki Yagolo siliki, soki Tendresse siliki, soki Zumo siliki, soki ya vagabond avantine o soki Bishop o siliki, bo bambanga libanga na TV na ndimabino. Bo sopelanga kantina mai na ndimabino. Donc famille Bota to consommer film na biso mariage triqué. Écriture oyo nazo tuna mama Belvi na yesa la bino Belvi kanda za kwa mama moboyo alambela bana pondu lobi to alambela bana soso lobi bana balie mama lobi na olamba nga pela susu le soso mais soso wana bana balie ki babi mama soso guwe olambi kitoko pondu guwe olambi kitoko mais lobi mama bi na olamba nga susu soso kwa bana nga bana babaye mama ata yo moko olambeli soso mais bana baye ko la soso mama soso ya lelo eleki ya lobi. Donc c'est ça belle vie, c'est ça belle vie. Donc soit ça les films au lelo to benyango eza danger eza somo to sanzo la moto lobi écoute donc au film ko te leki ba film na so anniversaire tanga ba ça la soso embadi mama. Donc, cela veut dire, belle vie, ça la moussala na ye, n'engenzamba tinda ye, mission na mokili. Ko sunga batu, tant na lobi ko sunga batu, na koti mbala moko na parti oyo, na lingina sora na bandeko lelo. Ser na biso sila, na koki ko benga yo ya kozwa kitiovandawa, to bazwa video yo batindela yo. Ser na nga sila, ndeko na ngai est-ce que ma vidéo ne surtout ba basalaka ata lelo to mona ba finga kutu nzeta mubeso président Lombe olobe eloko te mais ko finga bandeko bazo finga batu pona yo ser na biso sila okofuta yango plus tard parce que nzamba ko tuna yo babandaki ko finga batu na komo na yo. Na ebite so ko mona ba ke lisumu internet e contacter. Donc nzamba kontaka na ngote. Azela ka masumu nini oya ko konte. Ser na biso sila ozo bebisa mtema ya bandeko na o makasi. Ezo bima yondo zo tinda Tendresse, yondo zo tinda Zuma, yondo zo tinda Miss Lolo, yondo zo tinda Yagola na ba Bishop. Na bandeko nyoso tous les bandes des idiots et des idiots tout autour na komona. Ba senzi on nyoso tout ba na komona. Na ba ma chérie mon frère musumona mobali. Azo boa kabasa kolekana mwana mwasi. Ezo bima yondo zo tinda ba. Pourquoi la bezo bima yozo tinda ba? Depuis on va na vena kiti ya Vincent Tulus ba tuna yo. Baba kuko batuna yo ezali ba fanatique ote batala ba film na yo ba fanatique ote ba ya ko sepela ba film no atuna yo baba kuko lokola ba essai de Panama atuna baba kuko lokola ba Mida atuna baba kuko lokola les idiots na ba idiots nyo soto bazo ba na TVO oloba ozala maîtrise ya ko contrôler ba moti omoni ndenge pesa nzela omoni ndenge ba ngomo ba yebike to finga belle vie to finga ba artiste comédienne sila a contrôler bisote toi sakidila ndikwamba sila zambi akusamba akupesha ya bunu mais yeba yango mukolo kolia ligoro donde mukolo bimama kwanza te ezali adage ko baloba na chiluba na monoko mboka na biso nyoso to bazo sala belle vie lelo nyoso to bazali ko finga batu lelo président Elombe lelo aza eloko pamba na miso batu lelo yo baya ko finga belle vie ba traita belle vie de tous les mots qui lesbienne ne toka na théâtre ao tina mwana za na maki na théâtre za lesbienne mais o bino bo tombola bo memisa nkolo po bo yini sa belle vie na ba fan na ye bo tiako mo ya belle vie boya bo traiter de tout le monde bo finga ndenge alamba kwanga mais bolaki sa munena nzambe lelo boye ko koloba ke belle vie so boma mabala bato
Ce qui a contribué à ma bateau, ça fait très mal au cœur. Bola muzoba. On m'a dit que ça a belle vie. Boko inisana batu mususu basunga batu. Boko inisa batu batu mususu basunga batu. Bola muzoba. Loko la sila kabakate, loko la sila zana humanisme te orgueilleuse que elle est. Bino mono batu bolobela kaya bo maranzoto misisa mutu kata na bino ba kanga bino awa. Je ne pense pas qu'il a contribué. Peut-être encore contribué pour finir na bino pour finir mais en quelque sorte ils ont bimati na bino pour finir parce que elle accepte tout ça. Les lots boyena cabale, boyena manigance. Bande des idiots en réunion. Bo sali pena machine nabino tolo ba belle vie abomaka mabala ya ba comédien na ba comédien na ba koni maman koni papa o bazali tout autour ya théâtre so ba contribuer kaka mabala wana ekufi. Est-ce que vous avez Bible ya ngoyo mujina dia Yesu Kristu njingamba nukweu nazolo baboye Bible ya ngoyo boza sir mabala nyonso belvi a contribuer ekufa. D'abord belvi soki mutu aye apusa ni pemena belvi bega benga batute que na yoto lingo bala yaka na peso mbongo jamais. Azape mwana tata na ye, mwana mama na ye, o batika na famille munene, ape na makabebela au sala. Mais ceux qui appellent $100 na mariage à mutu, 200, 1000, 500. Ils ont dépendre na ndenge mutu wana libala mwe kozala. Ils ont dépendre na ndenge nini pe. Mutongo bazana ye to bazana na ye. Donc bino lelo boyo cha belle vie yene mutu aboma mabala wala to solo la bongo. Si la mutu o mabala bana ne vandaka mais combien de bana oya so balisa si la mutu a contribué à un mariage, ouais, et ça, mariage ya nengambeta, ouais, koufarate, wapi bano azobalisa. Et maman mikolo de soto lelo ya gola zolela, marina za mukolo nanga, ozala mama kaka ya gola. Uji ni mupo mubia, ulowa ni mishi bipatuka. Obi basi ya théâtre, boy ko kata age na machete. Okangi pena age na stop. Au fait 4 bonnes années, âge matakate. Yo pena ko tala yo ko mi 600 na yo ya awa, na mi 600 na chi kankani biso baluka tobenga ya makolo awa. Na mi 600 na ya maboko. Yo marina azam mama na. Ya okena ko mi omika bakapa bana mikie, bada musana kayo, babeta ko magoda, ozo bakena za mwana mukie. Yo za mwana mukie mari nani Yagol naza mwana mukie pa marina naza kwa mama nanga eza pasi ser na biso sila zongisa Yesu na mutema muto aza na Yesu na mutema aza vrai chrétien aza vrai croyant akondima makambo olelo bas outrage diffamation et puis bazo tanga kombo ya Belleville lelo kandi na mona ndire lelo Belleville tindela batu ba copyright na mona bato ba tindela batu ba copyright nazo mona batu oyo balekio na succès te mutu alekio na succès zaki boko pousser Belleville a déclaré combo na ye avant déclarer ta 5 combo ba combo ne sont surtout bino bobenga kia a déclaré au 5 dindon une menace a été détectée. Place on a beaucoup traité ce comme tout ma belle macasse. Mariage et ça, on se marie pour la vie. N'a même dans le bangwa, n'a bala lelo. Et ça pour la kokabonati.
eza pona seko seko. Et puis surtout na âge on a commis na moko. Na kwa ko sala mariage à matalanga te, na bala pona sentiment te. Et belé, peut-être Bellevue a contribué ba bali na sentiment, ma TV. D'accord, ça oyo bino bosi oche audio na ye, bo créer papa moko boye. Bo créer mutu moko boye. Lokola bino bana baso boana poto, bo mona omoni bino bo baba boana poto. Yango zo mona, so bo moni ndeko mo akutena ndeko mona poto, letinga ofinga ngai boye bango. Le ba poto wana ici les savon. Ofinga nga to kutena na garde midi. To kutena yo na Château Rouge. Na kobeta yo pena po na ebi mafinga na evanda na mtema na bana baso bana poto bo créer tata mo boye akolo baba makamba busoba ke tata mwasi alingana ko to libala da Costa te na mwasi na ye nyoso to la po mona ki da Costa dernièrement a sa suki vidéo mo boye a Bellevue kandi na bandeko bazaki na bango fike bino bokoka kovanda kimia te ba ese ba mida. Pourquoi à chaque fois bolingo zokusamite mabato? Pourquoi Bellevue oyo lelo bino bozo traiter que soi-disant abomaka mabala bato oyo ye a contribuer ne azosala aboma yango bola kisanga libala ya sila oyo balisi bana na yesu adisa bino bobengaka bana wana encadre bango na théâtre oyo abalisi libala eumeli libala enenga mpeta bozongisa yesu na motema. C'est pas normal. Bellevue na bandeli lisusu ayaka kobenga mutu te o na yoki osobala na contribuer batu ne bayaka verrier batu ne bayaka epa na ye asunga boko silisa batu posa ya kosunga parce que oyo même bozo pesa image na Bellevue wana eza ba ndeko ebele bazala ba mbongo bazala ba quartier bazala ba entreprise akoboya ko balake na boyi na ngana soutenir libala oyo potanga ko kabwana balo ba mbongo na ngeza ki mbongo mabe zuma na bengio bokate na zuma video oyo zuma sera sincère na vie. Tango bandeko na basi lokola yo pokoma olata liputa na kati ya bana basi. Tango bandeko na basi bazolo babiloko oya mabe diffamation outrage pour na Bellevue. Zuma oza témoin, oza na témoignage. Na yeba te soki libala wana oyo sala na yebite soki ezali mariage civil religieux to coutumier. Ospika biso oloba na nga jera za nesika alala te alala ka libanda oya ko laksa kamo anga ofutela ka ya $150 po bilo ozo futela za biloko bata. Lelo lobi pe mukolo ngako loba na komisa ngo flamingo bobima. Lelo lobi mukolo ngako loba to na komisa ngo école. Tukwa beta batolo na mapangu na biso na ba ajo pe to beta mapangu atako tubandaka mo za ba $500 to beta tolo nango. Ndaka ko futela na beta tolo nango vraiment. Na beta tolo te na lupangu na moko te. Zuma yo beta tolo pona ndako ofutela na soki ya 150 soki ata eza ya 500 ya ko beta tolo na mariage loba yebisa biso ezala coutumier religieux to civil. Et puis Bellevue a contribué à te Zuma Bible yango. Bible yango Zuma Bellevue a contribué à te pour les sola du couteau yo baka oya ko tika ba invitation na restaurant. Bama bara boni o Bellevue a contribué ti le levana na kimia. Baza na pena ni Bellevue a contribué na mabale belé. Donc bino bosuka ka soki bama balo Bellevue a contribué 3 to ata 4 ngope ne bokomisi Bellevue mutu mabe. Azoboma mabala bato. C'est ça. Si la nekonanga si la mams. Tamba benga kayo mams, mams elingi koloba mama. Mama zakana mutema oyo za na ngoti. Comment batu na yo, batu bazala na entourage na yo, bazo finga mokili mobimba.
yango moninga lelo nazoba en quelque sorte si là elle accepte bafingelaki bato elle est contente bafingelaki bato peut-être atia mona mutuna kanisa kwa bafilme ne kotalama po bazofinga bato azala na actualité lokola lingaka miniature ngana lingaka miniature ngana lingaka miniature yino bacho na miniature to ngana lingaka bacho na miniature mutu nyonso alingaka miniature na sens o bino bochaka bato te Bellevue alingaka miniature asali film ne bachele miniature asali émission moko boye olobeli valeur à Bellevue bachele miniature Bellevue alingaka ma miniature te oyo sila lingaka ngana lingaka bachanga na miniature lelo groupe Simba et Kabouani komi en 2 cas celui ko Kabouani lobi groupe Simba zo existait parce que président Lumbazali mais lelo na mutu na kibomoto et Kabouani na 2 cas peut-être bakaya ba Bellevue na bakaya ba Irsil batu baze belé lelo bandeko bele bazala kata groupe Simba basepela kana soute sila tolo ba no en face parce que ngana limite que moi non bena bimina na makolo na maternité ya théâtre président ba fongoli makolo bimi poids akoki pour accepter un individu un nya to vagabond mo boy afinga président na TV na limite ya momoni ba ela biso discours te si la muta fula président lo mete tala niveau ko kitisa mutu po ba bato ba ke c'est normal ko la sataka kana ye eza pasi bozongisa Yesu na mitema Bellevue mutazomo mabala bato te libala ezali pona vie ndenge bayoka na pasi na bango kuna na mibali na bango eyeba na raté ba misusu bayana babaga pamba mobala zata na iloko te Bellevue apesa mbongo ya libala lelo libala neza te baboti na kobota te oza mitema mabe bafi na bino kozalaka bongo. Merci beaucoup na bandeko tout bolandi biso na Active Final Télévision Jerry Cometox papa kuluto famille bota na che Bible témoin batu batombola loboko batombola loboko na bango boye ba j'irai si c'est réellement à 100%. Et même ne bazolo baboueza même pas 50%. Et ma bala au Bellevue a contribué et Koufa Lukuta. Bazolo un discours pour la boyinisa Bellevue. Et beaucoup long a été. Merci beaucoup. Bon continuez toujours à s'abonner à la chaîne Mino Active Final Télévision. Bolanda ba théâtre très en Kati, ba film Bolanda. Merci beaucoup à un grand monsieur pour la opportunité. Merci beaucoup na la maman de quelqu'un, Rogeline Kabouala, autrement dit Caro. Donc, Yenda Longi Moutema. Donc, merci beaucoup. Na Mami Tadina de Belgique, Bibichi et Sanga, famille Bota Londres, na Moni, la maman chérie à moi aussi, maman Claudine Bokatola, maman, maman tout baba, maman, Mami Amina Tatulomba, maman Tebele, na maman José Lusanusu. Sans oublier, famille Bota, Nyon Soboza de partout. Je vous aime beaucoup. Bye bye.